Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetwangana vikali na waasi wa M23 katika mji wa Kibumba unaopatikana kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Kibumba ikiwa ni mji muhimu kwa usalama wa mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini unaopakana na taifa la Rwanda. Hii ikiwa ni siku ya pili mfululizo ya mapigano makali, jeshi la Kongo likisema limefanikiwa kuwarudisha nyuma waasi wa M23 waliokuwa na lengo la kuchukua mji huo wa Kibumba ambao hauna tena wakazi, wote wakiwa wamekimbilia katika mji wa Goma pamoja na Kanyaruchinya kwa kuhofia maisha kutokana na mirindimo ya silaha mbalimbali. Mapigano yanajiri wakati ambapo Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta yuko mjini Kinshasa kwa mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuhusu utatuzi wa mgogoro ulioko kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unaombwa kutatuliwa kidiplomasia, pamoja na swala la waasi wa M23 wanaoomba mazungumzo. Kenya mwishoni mwa wiki ilituma wanajeshi wake Goma, Kivu Kaskazini, ambao wanasubiriwa kujiunga na jeshi la Kongo FARDC katika juhudi za kuwapokonya silaha makundi ya waasi mashariki mwa Kongo, kuanzia lile la M23 pamoja na makundi mengine, huku jeshi la Kongo likiendelea kuandikisha vijana wapya katika jeshi na wengine waliojiandikisha katika mji wa Goma wakianja kupelekwa katika mji wa Kinshasa hadi vituo vya mafunzo vya kijeshi wakiwa na lengo la kupigania taifa lao baada ya nchi yangu. Napanda ndege volontairement nende nitumikie nchi yangu. Kamanda anayehusika na operesheni za kuwasajili vijana katika jeshi la Kongo amesema kwamba ni lazima kwanza kuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla uandikishwe katika jeshi. Government ya kwetu ya Republiki Demokratiki du Kongo imeituma ikuje ibebe wa vijana wenye waliitika, walikuja kumuito wa chef de l'Etat. Tulikuwa tunawaza kama Goma watoto wanaweza kuwa na boka uoga kusema hapana, masasi meanja tusa M23 hii wa alie wao wa Nyarwanda wa vijana wataogopa, lakini sivyo. Wa vijana wamekuja wengi sana. Sikukuwa mimi nawazia kama wanaweza fika hivi. Kila mwaka wakati mimi nafanya recruitment tunabeba tu wakakuwa wengi sana, tunaishiaka 250, lakini leo tutafika ku 1000. Vijana hawa wanaondoka katika mji wa Goma kupitia Kinshasa na baadaye kupelekwa katika eneo la Kitona ambako watafanya mafunzo ya mwaka mmoja. Oser Malvika. Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Nchi yangu. Napanda ndege volontairement nende nitumikie nchi yangu. Kamanda anayehusika na operesheni za kuwasajili vijana katika jeshi la Kongo amesema kwamba ni lazima kwanza kuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla uandikishwe katika jeshi. Government ya kwetu ya Republiki Demokratiki du Kongo imeituma ikuje ibebe wa vijana wenye waliitika, walikuja kumuito wa chef de l'Etat. Tulikuwa tunawaza kama Goma watoto wanaweza kuwa na boka uoga kusema hapana, masasi meanja tusa M23 hii wa alie wao wa Nyarwanda wa vijana wataogopa, lakini sivyo. Wa vijana wamekuja wengi sana. Sikukuwa mimi nawazia kama wanaweza fika hivi. Kila mwaka wakati mimi nafanya recruitment tunabeba tu wakakuwa wengi sana, tunaishiaka 250, lakini leo tutafika ku 1000. Vijana hawa wanaondoka katika mji wa Goma kupitia Kinshasa na baadaye kupelekwa katika eneo la Kitona ambako watafanya mafunzo ya mwaka mmoja. Oser Malvika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetwangana vikali na waasi wa M23 katika mji wa Kibumba unaopatikana kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Kibumba ikiwa ni mji muhimu kwa usalama wa mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini unaopakana na taifa la Rwanda. Hii ikiwa ni siku ya pili mfululizo ya mapigano makali, jeshi la Kongo likisema limefanikiwa kuwarudisha nyuma waasi wa M23 waliokuwa na lengo la kuchukua mji huo wa Kibumba ambao hauna tena wakazi,
wote wakiwa wamekimbilia katika mji wa Goma pamoja na Kanyaruchinya kwa kuhofia maisha kutokana na mirindimo ya silaha mbalimbali. Mapigano yanajiri wakati ambapo rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta yuko mjini Kinshasa kwa mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuhusu utatuzi wa mgogoro ulioko kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unaombwa kutatuliwa kidiplomasia, pamoja na swala la waasi wa M23 wanaoomba mazungumzo. Kenya mwishoni mwa wiki ilituma wanajeshi wake Goma, Kivu Kaskazini, ambao wanasubiriwa kujiunga na jeshi la Kongo FARDC katika juhudi za kuwapokonya silaha makundi ya waasi mashariki mwa Kongo, kuanzia lile la M23 pamoja na makundi mengine, huku jeshi la Kongo likiendelea kuandikisha vijana wapya katika jeshi na wengine waliojiandikisha katika mji wa Goma wakianja kupelekwa katika Ave Maria TV suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Oh, allez, section, il y a un conflit. Mon colonel, munition déjà ça. Mon cher, vous avez combien de caisses? Vous avez 3, 2, commandant Kompani à cette section. Commandant Kompani. Commandant Kompani. Très bien. Quand tu as forcé, quand tu as le maboko, dis, bah, ça d'abord qui t'a dit. Ça m'a pas été un organique. Appui. Munition, c'est quoi? Oh, Bazali Penza Babilema MP3. Babilema MP3. Bango moko pena bazo témoigner. Oh, eza ba Rwandais plus précisément. Motako sote ke oni no talika ko kuta mino za banda. Sikoyo, leta jina yako na. Oh, Bazali Penza Babilema MP3. Bango moko pena bazo témoigner. Oh, eza ba Rwandais plus précisément. Motako sote ke oni no talika ko kuta mino za banda. Sikoyo, leta jina yako na. Boneza Abdugad. Na weye Zankora Emmanuel. Voilà, yo moko yo kaka ba kombo ngo ndenge zo sonne okweba keza. Weye Oh, Bazali Penza Babilema MP3. Bango moko pena bazo témoigner. Oh, eza ba Rwandais plus. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien.
tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Kuluna komina Gombe, botala bango kuna Kuluna komina Gombe. Aïe aïe aïe, 1997 baby Simboka. Botala kuna Kuluna akomina Gombe. Kuluna komina Gombe. Ah, Maréchal Mobutu. Aïe 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 aïe. Kuluna komina Gombe. Quartier commune noble. Mawatro. Tozana Royal, Botara Kuluna. Totoni gouverneur Villa Kisasa, Santini Ngobila, Bougoumes à Gombe Ozawapi. Gouvernement central, Kuluna Komina Gombe. Les Kamako Kamwa, Kuluna Komina Gombe. Tozaki na Gombe à l'époque de Maréchal Mobutu, Kuluna Zanakate. Pour souper les Kakate. Bougoumes à Gombe. Ozawapi, Kuluna Komina Gombe. L'autre est le 4e. Le 12 nini? Le 12 novembre, Tala Kuluna Kuna. Général Toumba, mais c'est le président. Général Toumba, Tosengi, il fallait que l'on l'aille depuis. Tala makambo, salamaki, il y a ba erreur, il y a nomination, il y a Moutou, Akoufa. C'est toujours Général Toumba, mon président, et Sengeli Kolongolaye. A confort, Tala makambo asali. Batuba kombe kokanate. Wala mususu preno Isaac. Wala mususu preno Floribert. Banopo ya famille et kokani penate. Donc mon président Général Toumba azali ko sabote yo, azali ko nuire yo, azali ko liga ozala impopulaire. Surtout ya kambo ya nomination ya mutu akufa depuis 2011. Ezala raté. Mon président tozali na pour la rolobela yo. Et pas y a étranger donc médaille wana ya chancelier à décoration ba décorer bango sans ordonnance. Ils ont servi bango na quoi? Ils ont servi na bango na ba carré miné. Ils ont servi bango na ba carré miné sokei bazana ba carré miné na Kipushi na Kolwezi na Kambavu. Bon président tu as un pouvoir, ou ils ont pouvoir à biso, ou tala batu, oyo ba général, oyo, André Matutezola. Normalement, c'était prévu, normalement, son vrai âge, il est maintenant dans les 65 ans. Apparemment, il doit partir dans la retraite. Mais, Nakati Kaka, il y a à se préparer qui déjà, qui pour ayoka qui déjà qui est batu. Bab généraux, monsieur Bazo qui est retraite, à parvenir à corrompre l'un de tes conseillers, Biselele, Azwati Mongo ya André Matutezola, que ceux qui combonaye, ils ont parmi, ba retraite, bateau, ba aucune retraite, on la combonaye. Et puis, André Matutezola a falsifié date de naissance naïe. Donc, à salon de façon que Ezala, 64 ans, à 64 ans, au lieu or que il est déjà atteindre déjà 65 ans. Mon président est Sengeli O Fungola Misu. Oyebi ba décoré, y a ba médaille na bango, o ya lukuta wana. Ba médaille wana ba chinois wana ba Rwanda. Ave Maria Stevie, suka na chaîne, liboso mutute, sima mutute.
Oui, c'est Roger le combattant, la bouche autorisée du président Fachi Beton. Dans mon image, ça m'a fait mal. J'ai eu des larmes aux yeux. Vidéos ont circulé, bande konabiso, ba Congolais, ba Congolaises, ba étudiants, na Rwanda. Ba bomi bango, lokola ba boma ba soso, lokola ba boma ba mboa. Roger le combattant étant que leader opinion congolais, okenda kosala nini na Rwanda. Et classe nango oyo kokotanga na Rwanda. To boité. Balobi oko voyager na yo. Il est permis à tout le monde de voyager partout où il veut. Mais tu vas aller dans quel pays? Mboko balinga biso te. Bato bayaka ba viola ba mama na biso. Bato bayaka ba égorger ka ba ndeko na yo na est. Yo kende kotanga kuna. Eza mawa congolais kenda kuna etidi ya bakotela bato ba poison to didi. Bokalisi ne ba bomi bandeko na biso la kuna to sepeli. Hein? Congolais. Na ebite na lobanini. Hey pour hey, temps pour temps. Boma ya biso tomoni bango ba Rwandais na sengi na ba Rwandais tout bozonga na bamboka na bino bozonga na bamboka na bino Rwandais ozaka na DGDA à partir de lobi ko musala te Rwandais oza infiltré na kata armée congolaise à partir d'aujourd'hui kolata soutenité na yebi na kasumbalesa ba Zambie ba Rwandais bazokota ezana chef de poste moko ya Rwandais azana kati ya kasumbalesa nakozwa kombo na ye nakozwa photo na ye nako publier Mukwa Ntombolo président Fachi Beton. Je crois qu'on moni vidéo wana ça fait pas plaisir ko mona ba étudiant congolais ba étudiant OK kotanga ni na Rwanda au moni la plupart ba Rwandais oyo baya na Congo o batanga na Congo baza mayele te na ba professeur ba Rwandais o ba na Congo ba pesa bango ba pesa bango ba questionnaire donc baya kaka mbo ba remplir kaka Rwandais na yebisi yo zonga na mboka na yo on se sent mieux chez soi au monde yango before biselele na yebisi yo zonga na mboka na yo banda lelo longwa pembeni ya Fachi Beton banda lelo before biselele banda lelo longwa pembeni ya président Fachi Beton Fachi que si de déclarer guerre mais tu tika ba Rwandais na mabena so pourquoi bazali wana pourquoi ambassadeur Vincent Karega asa kenda akenda les Rwandais allez-y chez vous Kamere Keba Nyamugabo Keba Hippolyte Kazembere Keba donc l'heure est grave c'est chaud Roger le combattant je suis en colère je suis un Congolais de père et de mère je parle parce que je suis le fils du pays Roger Lacouille. Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Jambo yenu, c'est parlementaire debout de Kasumbalesa. Mimi najidresse kwa Loria Mwewo. Loria Mwewo. Madame Loria Mwewo. Ile kichi banakupatia hapana ka familia yako. Na ile kichi banakupatia ile abu maire de la ville. Hapana ya mfamilia yako. Ni kichi ya benyo ya ba Congolais. Koma unabeba kuchonganisha matribi mbili. Unachonganisha inafek na IDPS leo bitakuya Katanga na Kasai we Loria Mwewo
unalamusha mambo mu vile wa Lubumbashi ke Miontar eshinge mu vile wa Lubumbashi bana bamba Montare bingine buku mukasapa njoo wale ramweu hii akati hapana jitatiri hii mu demokrasi mimi nadirese kwa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi fanya effort tosha le ramweu ula mama ule ni mama mubaya sana. Mimi naona bandu wote ba inafek banatoka mama parti politique banenge mama kupika ba montar mama montar parti politique inafeka shena ba leta. Mimi nalamusha watoto wa Lubumbashi bote bashimama yulu. Vile ya Lubumbashi shena ya Loramweu. Vile ya Lubumbashi nyabenyeo banajirisha kwa fachi beton uko ntombolo moma yakanini. Mama Loramweu tera attention na leba itisi kuna ile. Mina kuambia vérité mama Loramweu. Tera attention. Mina direse kwa ministre wa intérieur ya Selo. Tosha ministre wa provincial ule banaweka kwa Chabula gouverneur. Wa inafek. Nguvu yao inatokea kwa ministre wa intérieur wa provincial wa inafek. Tunamwona kaka ministre wote wa intérieur ya Selo ngwe compétent. Achère mériter le kitch. Faut toi comme le kitch. Comment parti politique na shima mu file nzi ba moto mais tuko na ba PCR tuko na la police mais ba na parti politique c'est au moins kubeba ta parti politique wetu ngisho mu mashamba waweze kubeba mapanga bapika bantu mais tunamwona ba parti politique ba ngi mu file baje kubamba montar kutuba ukasapa kupika mu présence ya ministre de l'Intérieur provincial mu présence ya gouverneur Chabula na mama Loramweu anatumila mitindu. Mama Loria, tire attention. Wewe chez les Congolais, oui, tu connais très bien, wewe. Loramweu, wewe chez les Congolais, tu connais très bien. Kola kwa malenga mbulu, ku Tanzania wa kweli wewe mama Loramweu. Acha ba Congolais bakuya musalama. Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Bandiko ya feminano aussi. Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute.
Tumba viva! Viva, viva, viva! Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé. Béton, 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 Somatila, Bikirou. Voilà. Biso, jeunesse à UDPS, Fédération rurale du Congo central de ex-Cataract. Après avoir au Sangana, la réunion qui est élargie, il y a Bisso, il y a Ligue de jeunes, il y a UDPS, il y a une décision, l'issous, il y a soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Asengi, la population congolaise Mobimba, il y a la mobilisation générale pour la soutenir FARDC, pour bazali kuna na Est ya République, obunda contre badongolo miso ya Barwandais, pour balingi bakotola biso mboka na biso Congo. Na yango, tosengi na bajeni nyonso tu ya province na biso ya Congo central, baleka na kosanrole na armée na FARDC pour la renforcer effectif et puis pour la koyeba na kobundela mboka na biso Congo. Tozali ko soutenir son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême et président de la République, Nassima, Yaba lutte nyonso tout, topé ba démarche nyonso tout yazali ko mener pour la kotia kimia na kati ya mboka na biso Congo. Congo kotika laka un et indivisible. Koto moko ta kobotolaka ate eteni moko ya mabele ya mboka na biso Congo. Biso nyonso tu toza na sima ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toza ko soutenir ye kino na suka tokolonga bitumba o. UDPS viva! Viva! Kachibeto viva! Viva! FARDC viva! Viva! C'était un général Tumba. Mais c'est le président. Général Tumba, Tosengi, il fallait kolongolaye depuis. Tala makambo oyo salamaki ya ba erreur ya nomination ya mutu akufa. C'est toujours général Tumba. Mon président esengeli kolongolaye. A confort tala makambo asali. Batu ba komwe kokana te. Wala mususu preno Isaac. Voilà mususu preno Floribert. Banopo ya famille et kokani penate. Donc mon président général Tumba azali ko saboter yo, azali ko nuire yo, azali ko liga ozala impopulaire. Surtout ya kambo ya nomination ya mutu akufa depuis 2011. Ezala raté. Mon président tozali na po na kolobela yo. Et pas y'a étranger donc médaille wana ya chancelier à décoration ba décorer bango sans ordonnance. Ils ont servi bango na quoi? Ils ont servi na bango na ba carré miné. Ils ont servi bango na ba carré miné sokei baso na ba carré miné na Kipushi na Kolwezi na Kambavu. Bon président, tu as un pouvoir ou ils ont pouvoir na biso. Otala batu oyo ba général oyo André Matutezola. Normalement c'était prévu, normalement son vrai âge, il est maintenant dans les 65 ans. Apparemment il doit partir na retraite. Mais nakati kaka il y a à se préparer qui déjà que pour ayoka qui déjà que batu ba généraux mususu bazo qui ne retraite à parvenir ko corrompre l'un de tes conseillers, Biselele, azwaki mbongo ya André Matutezola, que ceux qui kombo na ye eza parmi ba retraite, bato ba okende retraite, walongo la kombo na ye. Et puis, André Matutezola a falsifié date de naissance na ye. Donc, à salon de façon que ezala 64 ans, à 64 ans, au lieu or que il est déjà atteindre déjà 65 ans. Mon président esengeli o fungola misu. Oyebi ba décoré, ya ba médaille na bango, o ya lukuta wana. Ba médaille wana ba chinois wana ba Rwanda.
Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Oui, c'est Roger le combattant, la bouche autorisée du président Fachi Beton. Dans mon image, ça m'a fait mal. J'ai eu des larmes aux yeux. Vidéos ont circulé, bande konabiso, ba Congolais, ba Congolaises, ba étudiants, na Rwanda. Ba bomi bango, lokola ba oboma ba soso, lokola ba oboma ba mboa. Roger le combattant étant que leader opinion congolais, okenda kosala nini na Rwanda. Et classe nango oyo kokotanga na Rwanda. Toboyi te. Balobi oko voyager na yo. Il est permis à tout le monde de voyager partout où il veut. Mais tu vas aller dans quel pays? Mboko balinga biso te. Bato bayaka ba viola ka ba mama na biso. Bato bayaka ba égorger ka ba ndeko na yo na est. Yo kende kotanga kuna. Eza mawa congolais kenda kuna etidi ya bakotela bato ba poison to didi. Bokanisi ne ba bomi bandeko na biso la kuna to sepeli. Hein? Congolais. Na ebite na loba nini? Temps pour temps. Ba boma ya biso to moni bango. Ba Rwandais. Na sengi na ba Rwandais tout. Bozonga na bamboka na bino. Bozonga na bamboka na bino. Rwandais osaka na DGDA. À partir de l'objet que musala te. Rwandais oza infiltré na kata armée congolaise. À partir d'aujourd'hui kolata soutenité. Na yebi na kasumbalesa ba Zambie ba Rwandais bazokota. Eza na chef de poste moko ya Rwandais aza na kata kasumbalesa. Na kozwa kombo na ye na kozwa photo na ye. Na ko publier Mukwantombolo président Fachi Beton. Je crois que mon vidéo voilà. Ça fait pas plaisir que mon étudiant congolais étudiant aucun autant ni na Rwanda au monde la plupart ba Rwandais oyo baya na Congo o batanga na Congo baza mayelité na ba professeur ba Rwandais o ba na Congo ba pesa ka bango ba pesa bango ba questionnaire donc baya kaka mbo ba remplir kaka Rwandais na ebisi yo zonga na mboka na yo on se sent mieux chez soi au monde yango before biselele na ebisi yo zonga na mboka na yo banda lelo longwa pembeni ya Fachi Beton banda lelo before biselele banda lelo longwa pembeni ya président Fachi Beton Fachi to si de déclarer guerre mais to tika ba Rwandais na mabena biso pourquoi bazali wana pourquoi ambassadeur Vincent Karega asa kenda akenda les Rwandais allez-y chez vous Kamere Keba Nyamugabo Keba Hippolyte Kazembere Keba donc l'heure est grave c'est chaud Roger le combattant je suis en colère je suis un Congolais de père et de mère je parle parce que je suis le fils du pays Roger Lacouille. Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Jambo yenu, c'est parlementaire debout de Kasumbalesi. Mimi najidresse kwa Loria Mwewo. Loria Mwewo. Madame Loria Mwewo. Ile kichi banakupatia hapana ka familia yako. Na ile kichi
ile kichi wanakupatia ile ya maire de la ville hapana ya mfamii yako ni kichi ya benyo ya bakongole kama unabeba kuchonganisha matribi mbili unachonganisha inafek na IDPS leo bitakuya Katanga na Kasai we Loria mweu unalamusha mambo mu vile Lubumbashi ke miontare shinge mu vile Lubumbashi bana bamba montare bingine buku mukasapa njoo we Loria mweu hii akati hapana titatiri hii mu demokrasi mimi nadirese kwa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi fanya effort tosha Loria mweu ula mama ule ni mama mubaya sana mimi naona bandu wetu ba inafek banatoka mama parti politique banenge mama kupika ba montar kubamba montar parti politique inafeka shena ba leta mimi nalamusha watoto wa Lubumbashi bote bashimama yulu vile ya Lubumbashi shena ya Loria mweu vile ya Lubumbashi nyabenyeo banajirishe kwa fachi beton uko ntombolo moma yakanini mama Loria mweu tera attention na le bêtise kuna ile mina kuambia vérité mama Loria mweu tera attention mina adresse kwa ministre wa intérieur ya Selo tosha ministre wa provincial ule banaweka kwa Chabula gouverneur wa inafek nguvu yao inatokea kwa ministre wa intérieur wa provincial wa inafek tunamwona kaka ministre wote anafanya intérieur ya Selo ngwe compétent acheur mériter le kitch faut toka mule kitch comment parti politique na shima mu file nje ba moto mais tuko na ba PCR tuko na la police mais bana parti politique c'est au moins kubeba ta parti politique wetu ngisho mu mashamba waweze kubeba mapanga mapika ba mais tunamwona ba parti politique banenge mu file baje kubamba montar kutuba ukasapa kupika mu présence ya ministre d'intérieur provincial mu présence ya gouverneur Chabula na mama Loria mweu anatumila mitindu mama Loria tira attention wewe chez les Congolais oui tunakoyo très bien mwewa Loria mweu wewe chez les Congolais tunakoyo très bien kolo kumalenga mbulu ku Tanzania wa bya kweli wewe mama Loria mweu acha ba Congolais bakuya musalama Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute Ozali deuxième soin, il y a Roger le combattant, na otinde de la Munkwantombolo, le président Fachibeto petit na yo le Mbingazor. Mbingazor. Nalandaka mbinga na o grand frère. Yo za vie na nga. Na solo kana vie na nga yi. Oza président, oza pe grand frère na nga, oza pe vie na nga. Beaucoup de respect. Vieux, petit no alingaka yo. Petit na yo alingaka yo. Donc na mwana mai na yo te mais petit na yo alingaka yo. Mais dans on a musika. Bon président, na yeb soke loko mo ba Congolais ba zelaka. Biso ba Congolais ba zelaka, arrestation ya Hippolyte Kazembere Kanambe alias Joseph Kabila, oyo aboma 20 millions de Congolais, ayiba plus de 500 milliards. Bambongo na biso akono tonga na ba Zambie, oyo apesa privilège a signer contrat, oyo abomi sa bandeko na biso. Tant baza ko égorger batu, baza ko violer ba maman na biso. Lui, il était là. Il n'a jamais osé faire quelque chose. Pourquoi? Parce que il avait accepté que les couloirs soient vides pour les Rwandais. Pour Bazouamabede Nabiso. Il n'est pas de chez nous. C'est un nilotique comme Vital Kamerhe, comme Denis Mukwege, comme Soriano Danyona alias Moïse Katumbi. Parce que moi, Sinaye, Azali, burundaise, rwandaise. Donc, ne bazana, il n'y a pas azana nationalité pour azana Soriano à cause de 5 passeports. Hippolyte Kazembere Kanambe est un danger pour le peuple congolais, un danger pour le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Et je le dis, je le confirme avec force, je tape ma main sur ma jambe. Boucher le combattant, la bouche autorisée. Hitler
guerre à 40 à 45 nombre ya bato bakufa eleki nombre ya bato bakufa na Congo omoni Hitler tang amona bena beta babombe oyo balola mabele bato bakufaki Hitler place asalaki amona tang amonaki ke non akomi na défaite Hitler il s'est suicidé tiré le corps na ye mona te même famille na ye batikala ba famille na ye ba changer bango ba Congo une fois la télé qui na télé na moni reportage na minute oyo na web sabino nazo tala information un politicien français a lobby qui a la commentaire par rapport à la guerre au Rwanda et guerre au Ukraine. Après, si prenons l'exemple en Afrique, regardez, le Rwanda, c'est un pays qui cherche des guerres de gauche à droite, mais l'opinion nationale, il fait comme s'il ne voit rien. Il y a un peuple congolais, il diaspora, qui est en Europe, qui vit en Europe. Est-ce qu'on a l'information? Donc, avant, on a critiqué le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, il faut la information. Au monde, on a dit, linga les belés. Mais est-ce qu'on a l'info? Il faut la info à la loupe. Roger le combattant dans le président Fachi, Hippolyte Kazembere, Namoni a obi lelo président Macron en France, a élu, a deux mandats, premier mandat nae. François Hollande a kenda, mais namona François Hollande était à Bimagao, François Hollande a continué à Magamobo, mais biso skoto viva babilo gomobo, Hippolyte Kazembere, on a caché au bassin qui réunion, Hippolyte Kazembere, azana ba carré miné, mais pourquoi tu go boto la honte mutu, oh, ayaka na ba bota mboula, même pas $2 na poche, mais il se retrouve milliardaire, na mongo ya biso ba congolais, ça se fait pas. Et puis, Azo déambulé. Il est quand on parle des gens qui veulent faire le coup d'État contre le chef d'État, le messie, il est toujours, c'est lui le commanditateur. Vous imaginez, na ba étendance na yo kuna. Même bateau, ba jardinier na yo, ba technicien na yo, banane, ba sa bateau, oh, ba outil kingakati, oh, ba pesa un rapport. Et ça, anormal. Je le dis anormal, mon président. Tu n'es pas bon plus que Jésus-Christ qui a été crucifié sur le croix afin que nos péchés soient pardonnés. Il y a un moment donné, il faut taper la main sur la table et boum! Vous êtes le président, le guide suprême de la République démocratique du Congo. On ne dirige pas un pays par l'intelligence, mais plutôt par la sagesse. S'appelait Adeus Crève Mundun. Dans latin, ça veut dire que la sagesse de Dieu a créé le monde. Vous êtes en train de bâtir tout un travail pour élever le Congo à un niveau. J'ai confiance en vous, mon président. Mais des choses il doit dégager à côté de vous. Before Miselel, un Rwandais qui était à côté de Yanini Goma Kuna, RDC Goma. Celui qui était à côté de Bissima Karawa. Oh, Bachaka, ministre aux Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Un Rwandais touti. James Kabaré, Bachaka, chef d'état-major. Boye Bisangai, gouvernement ya Rwanda, nenga botanga nanga Congolais moko azali, oyo lelo akene ko réclamer et pas à Gagame à protéger ba Congolais. Oh, barakata Rwanda. Est-ce que ba Congolais bazotia des zones na kata politique ya Rwanda? Bravo Nalek Nabiso Mississé, Maître Gims, Simona Janana. Maître Gims. Bravo Maître Gims, bravo Maître Gims. À Salinzembo, à Lobeli Gagame, Botala Bokoto. Namoni de l'eau à CPD. Il y a des Congolais. Rwandais, tout l'émission, quand on a sous Menzembo, Maître Gims cité. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et le banango, Ranson. La tirabablo, Msusuka, Om Doualobi. Il y a bien. Maître Gims, bravo, encore une fois, Maître Gims, Simona Janana, Yana Dadju, les musiciens les plus forts. Il y a des Congolais en Europe. Oh, a soit disque d'or, a teka disque collectionnel l'idée. Donc, rien à dire qu'il y a un Google Beta. A Tindali a traité Gagame. Voilà. Roger le combattant na Olembate, mon président, na ebisoke loko moko boye,
omoni moto alingi yo ayebi so vérité moto alingi yo te ayebi so vérité te omoni oyo mwana mobali oyo internas oyo tiaki homme de chambre tati bilolo mais ole akende kozwa bato ya bien ata na ba IDPS bato babundela parti parce que moto abundela pena parti na ye pena bazwi batie wana asalaka même ki jardinier ki électricité et pas Fachi Béton aza na mour po moto wa Poutine et pas Poutine bo kozwa bato mo baza anti Poutine bo tia ba mwana mais président ba kozwa bato mo ba militaire mo bo soit déjà ba génie militaire baye kotiela yo bato ya kingakati oyo bazali wana bazopesa Hippolyte Kazembere Kanambe Rwandais tuti bapesa ye information jour et nuit. Mon président, avec beaucoup de respect que je vous dois, avec l'amour. L'amour, c'est pas l'argent. L'amour, c'est dans le cœur. Sauf Fungoli Moutema Roger le combattant, au monde a parti bena vanda bena bo clim. Ya Moutema madame, au monde bena ba ange pour la gisayo. Tala osala batuana eloko no opacité. Bazi ba opportunité, bazi mbongo. Mais bazo lukayo okufa. Faut comprendre. Il y a un exemple d'un PCO, au moni poison. Mais il y a le bigo zongo omela, on est de Jésus au koufate, mais au koufate. Mais ce qu'on y habite, mais Fachi, au moni ti er mobo, au nzamba zo komisayo, nzamba lingio. Au moni tango kenaga fukama au pesama mi na nzambe, au pesama wana nzambe. Obi, Jésus, na sata bakutala, sata d'ici Jésus. Soko sali au koi boy na opesa o mukili. On comprend? Oyebi elok verset biblique wana. Mais Jésus a bengana ki Satan. Jésus a bengana ki Satan. Pour Satan, alingaki que Jésus a s'incliné devant lui. Mais Jésus a bengana ki. Ça veut dire Fachi Béton before Bisele la zone représenter Satan. Tabu Satan. Batouana tout ba Hippolyte Kazembere ba Satan. Donc, ozana ba Satan na ba zawana. Donc, ba gare na yo, ce sont des Satans. Aux entourés na ba Satan ka nzambe ne muda protéger yo. Bon nzamba opesa o ta. Yango nzamba tindi Roger les combattants na lobela yo. Pour Marambo Rosie la Queen. Il est pour moi. Didier Moubachi, hein? Donc Yoyebi Alidor Diba Nakati ya Lualaba, sans oublier Masuka, Maman Fifi Masuka, la gouverneure Oyo Roger le combattant, na lobelage oh boy. Merci beaucoup na vice-gouverneur Chantini. Gouverneur titulaire Chantini Ngobila Namoni Moussala Ezokene bien na vice-gouverneur nae Jekoko Moulumba. Donc voilà, président Fachi, nous allons toujours aux aguets, tout ça toujours dans contrôle, tu infiltrer partout et la Kingakati, partout. À Soriano, Daniela, laisse Moïse Katumbi, Zambien, Juif, partout, tout ça dans contrôle en haut. Bissona, les dinosaures Edikamina, les communicateurs bénévoles du président Fachi Béton, sans oublier Denis Douzochoy. Donc, Mikolo, on monite si Masola, journaliste, moi, Azolo Bazate. Awa, Farde Sazo, Bete Matouza, Awa, Barouane, Basa Matanga. Est-ce que tout le monde va journaliste, Bobo, c'est le commentaire? Rien. Toyoka, Binoka, Koso Pendeni. Bonjour, peuple congolais, c'est Roger le combattant, le lobo moningaï, donc, oyo bomoni logo, oyo ba série à Maréchal Mobutu Sese Seko Kumbendu Azabanga, oyo bomoni pe drapeau ya biso sikoyo koma sikoyo à République démocratique du Congo. Ça veut dire que, oh, tout bozomona, oyo zaba patrimoine, oyo bomona ke batu mususu bazwaka yango ba komisango ndike ke anti-Fachi Béton. Or que ngam na bandama solo, logo oh bino tout le monde a téléphone oh bana numéro nanga ça fait 8 ans oh ezalaka wana pona la kisabango ke biso tozali ba vrai congolais
bon lelo na okende naza lelo sikoyo boyebi ke semaine oyo ezali kaka biselele before biselele oyo azali contre chef de l'état na clique na ye na bandi na ye before biselele je te mets en garde un Rwanda touti tout ce qui est qui prépare les armes contre fascisme béton ça sera nul sans effet nzamba a confondre yo boyebi général Mayele tanga ebisa maréchal Mobutu ayebisi alobi ke non présent nous avons une mesure pour assurer la sécurité dans le pays. Donc, au moment où il y a un kanchach, au moment où il y a un donc, traître à Souka Amabe, si tu n'es pas arabe, traître à Moutoumok, il faut battre, Didier Bautopale, oh, azalelo na kati ya boloko ya makala, bakotaki bangona tabou. Mais Didier Baitopale, aux ba trop kuna, soit disant que non, oh, mais yo sali kuna, mais représentant na yo, tabou. On comprend? Tabou azaliana, a continuer mission na bino. A continuer mission na bino, tabou a continuer mission na bino. Mais c'est le président, et c'est un gars qui fait la mission. De fois, bango bien. On m'a Baitopale, Didier Baitopale, nenga zawana. Na kati ya sécurité na yo ba rapprocher batu na ye bazali foyeba yango na tabu foyeba yango ozi mutogo kanguzia pe na kati ya sécurité na yo batu na ye baza deti ya kangudia na gotanga par exemple Paulin na gotanga Freddy na gotanga Livingston na gotanga Kamara Sava. Donc le président est sengeli ofungola misu na ebi ke osape na batu oyo pe bazali kati na yo bali oyo pe balingi yo président pe bazali wala bozala toujours aux aguets. Nous on est là, on doit travailler les mains dans la main pour Nakola Moussa, président de la République, notre président qui a été élu massivement sans hésitation par les Congolais. Donc dans le but président il faut au sokola, on comprend. Il faut sokola. Bato pale azali mutu oh azali poche pena ya patu et ya nani ya tabu bazaba pire tabu abimi mais tabu akoki kozala lisusu pembeni na yote. Mon président, je vous ai toujours dit mikolo nazo solo na ko système ya Bible. Bible. Dieu parle à travers Roger le combattant. Dieu parle tantôt d'une manière et d'autre. Nzambe azoti nangai makambo nazoloba. Président Fachi, la Bible. Ozomona. Bible yango makambo nazoloba na yo eza bien pona yo eza parce que toza na posa na yo. Nalobaka na yo naza petit na yo petit alingaka o trop. Soki bato balingaka yo baza 5 na mokili. Peut-être Roger le combattant à cause de l'emsusu 3e ou 2e na esprit ya bien na bonzambe. Mon président même na niveau ya intendance otia Tati Bilolo o azalaki soki pe gérer na même ligne. Azalaki c'est homme de chambre, tout le monde a femme de chambre, mais yaki homme de chambre. Sikoyo na intendance, isa bateau sikoyo o basalaka makamutu na kati ya lupangu na yo. Comment expliquer ba ke nekozwa ba soldat oyo ya kinga kati? Bango nde basalaka makambo le mususu installation électricité, le mususu kichi mukonza kovanda, bango nde basimba yango me bateau na baza batakinga kati. Donc, ye Tati Bilolo keba na ebisio. Ole ogonozwa batu ya biso. Biso base belé. Président Fachi. Même na nino international ata na mbujimai na famille na bat bali zwa bango tia bango. On ata na IDPS zwa batu moni ko fallait pas otindi bazui batu bache bango ba travailler pour na yo. Neti biso ba Roger le combattant place yo obuma Fachi nga na za ile kati.
Oh, ye kopo bani boko sa mbala moko tango boso bomanda kwa registre bino. Na sabino na banga bino ti. So bokansa na banga bino ti. O salaire na ngai. O mona mamnao. Cha mutuba kata. Et puis Hippolyte Kazembere yeba yango. O somba liwati. Ba milero yibi o si sambe mo na bisote. Nengo zana o kozaka na kimiate. Before biselele. Bible o confondre before biselele. O moni Bible o na solo ba pona yo before biselele nzamba ko confondre yo. Félix Tshisekedi before biselele comme on dirait deuxième Fatia un Rwandais. Tout le canton débarrassé la Rwandais. C'est lui qui est là qui est devenu le numéro 1. Bauti ko kanga 3 personnes moko boye. Bauta ki na niveau ya ba Rwanda. Ba ki na mission spéciale à partir à Katanga. Bakanga Batouana. Mais Batouana Bautaki Rwanda Bakanga ki Bangoana. Before Biselele Azako Benga. Bakanga Bakon la frontière. Bazako Benga pour ba libérer Batouana. Et puis, et ça pas na Mutumoko Azali Azarape proche. Ya maman Denise Nyakiru. Na ozwa kombo da e. Yepe azako benga po ba libérer Batouana. Yo ozala rapproche pe na sima maman Denise Nyakero ba kona bino mo ba uti Rwanda. Sikoyo bino bakangi bango parce que bakangi bango po ba interviewer bango po ba e ba mission ni ba e nango bino bokomi ko benga po ba libérer Batouana. C'est grave. C'est grave, maman Denise Nyakero. En tout cas, yo fou, Batuna yo, il faut aussi la peine nettoyage. Même les gens qui sont tout autour de vous, il y en a quelques-uns, au cause à la bien, mais ma mission soit à présent fatigué. Pendant président Nabiso, Togo Tikate, Togo Beta Matouza. Vraiment, mon président na intendance, vraiment, faut que fongola misu, surtout na intendance, basoda, o bazali wana, o bazosa la babiloko wana, faut que fongola misu. Parce que, baron basala l'électricité, baron bakona ba pelouse, baron basala raboy, baron basala ragnos, mais baza batu, oyo, ba uta kingakati, baza batu, oyo, ba pesaka, toujours rapport, na kingakati pas Hippolyte. Hippolyte Kazembere Kanambe tous les jours, a soit un rapport sérieux président Fachi Beto balukaba bomayo. Omoni Mose Kabila nde ba bomaye. Pour nini? Il y avait de laisser aller. Donc tu connais pas qui est qui. Bilongi, koyeba kotala na koyeba la bilongi meza mutema batute. Bon président Fachi Beto biso tozaba oya yo tozolo bela yo. Parmi ba major oyo parmi les 25 militaires au Bali na cadre ya sécurité interne eza na major moko aza na cicatrice major wana aza na cicatrice soki bakangi ye akobimisa ba vérité ebele mutu oyo obotie ye azosala intérim ya Batopale Didier Batopale Aza un danger pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Président, na senyo pardon. Papa, pardon. Pardon, nga petit na yo, na zan na besoin na yo. Mon président, pardon. Pardon. Ma kamo na zolo bango, Rosie la Queen, ayebi. Ya modada le Gaulois, alobi na yebi sa yo, président Fachi, yo kaka. Président, yo kaka. Omoni poisson, soko yebite bacheli yo, soko lobi, au nom de Jésus, ato mediango, na ji okufate. Mais soko yebi, obi kenso la bi Jésus na obika, soko meli okufa. Et ça, le la bateau ba tout autour na yo. Oyebi ke basa ba Rwandais, oyebi ke basa ba danger, débarrasser na bango.